Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Salut, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, j'espère que nous vous allez bien. Bissopé par la grâce, nous avons toujours que nous, la grâce de notre Dieu nous suffit. Quand tu as aimé partager, s'abonner, ceux qui peuvent nous s'abonner, tu as la chaîne à Maman BBC, s'abonner, ça a bien. Voilà, j'espère que nous vous allez bien, Boulamouki. Bissopé par la grâce, nous avons toujours grâce à Nzambe. On est encore parmi les vivants ce matin. Alors on a fait Nzambe merci parce que tout le monde a bino abonné nanga, bino fan à Maman BBC. Bino batu bolingaka Maman BBC. Je dis merci à mon Dieu parce que tout le monde a tongwa lelo. Voilà, beaucoup de beau aimer, beau partager tout solo là. Moi mon quai, vu que non lelo nous allons moi vraiment occupé et dans le but pourquoi pas na partager na bino. Tout aussi ça filme na biso il y a homicide dans la Belle-Vie télévision. Alors il fallait tout clôturer en ropé. Dans le moro il y a bien. Et voilà. Tout adoré na nzambe ata pour 1 minute na nzembo na biso ya ser na biso ya famille libo ta ser na biso to yo kana nzembo na après na ozongela bino hein. Et abakomisa ka nzambe bande ko ndenge to kutani susu na tongwa lelo. Isa na makasi na biso te c'est juste la miséricorde de Dieu. Alors tout adoré et ça va bien. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alors si tu es juste devant Dieu, tu n'as rien à craindre parce qu'il te relèvera toujours. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je compte sur toi. Jésus, tu es pour moi le plus grand soutien. Jésus, oh Seigneur, toi nous, Jésus. Seigneur Jésus, je compte sur toi. Jésus, tu es pour moi le plus grand soutien. Jésus. Oui, je sais que Dieu n'abandonne jamais les siens. Alors toi qui appartiens à Dieu, pourquoi tu as peur, mon frère, ma soeur? Sois dans la joie comme moi. Je bénis le Seigneur car il est merveilleux tout le temps dans ma vie. Ces enfants qui comptent tout le temps en lui, qui n'abandonnent jamais. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne jamais. Ces enfants qui comptent tout le temps en lui, qui n'abandonnent jamais. Oui, qui n'abandonne jamais moengebe. Tozaba engebe. Tosengeli kotalela ye. Ombate abwaka mokote. Vraiment Nzamba pambola notre sœur, hein? Notre maman Gercel. Na nzembo kitoko et voilà. Toko tasiko na dossier na biso toko lobela juste ka film na biso homicide dengisili. Après on va encore partager mon message fort oyo Elena a lancé et voilà quoi. Tout banana na message à Elena après na ozongela bino. Bonsoir, bonjour chez vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Alors le film Homicide arrive à sa fin et c'est l'épisode 20 et vous étiez là, vous nous avez accompagnés, vous ne nous avez pas laissés. Je voyais les commentaires, oh là là, Elena tu nous as fait pleurer, Elena, merci. C'est grâce à vous que nous sommes là, c'est grâce à vous que nous allons nous travailler encore de mieux en mieux. Et j'en profite aussi pour remercier exceptionnellement ma maman Belinda Kandi.
maman Bellevue, comme on dit, ma maman d'amour. Merci pour la confiance. Merci de m'avoir donné l'opportunité de donner le meilleur de moi. Donc voilà, un grand merci à la grande famille Libota. Un grand merci à la grande maison de production Bellard. C'était la vôtre, Elena Aziza. J'ai trouvé ça trop social, hein? Trop social. Baza batu o ba jouer sur na film na biso ya homicide. Esaïe, Linda, Davina, Joyce, Patricia. Donc sans exception na katia film o vraiment ba taper très fort. Ada Kutuna Nina, Joël Nasuka ba vraiment comme changer makamuna ba sentir donc ba memi vraiment boulou yeke moko na katia film donc non. Alors je crois Bolandi message il y a Elena. Elena lobby très bien que Batouba Bengi, Batouba Komeli, Batouba Leli et voilà, il fallait juste que ayapeko zongi ça. Merci à ba fanaï. Tout le monde a bon dit savoir vivre ils là au monde très profond hein. Savoir vivre ils là très bien, orgueil ndé mabé hein. Tout le monde a battement babimika lobby awa. Azuma succès à manquer à tier orgueil. Donc, bazo reconnaître présence na bango na katia Bellard. Bazo reconnaître maman o yeza Bellevue. Bazo reconnaître ba fan o ya Bellevue. Bazo soutenir pe bango. Bazo reconnaître Bellard Production, maison à Bellard Production. C'est ça. Là, il y en a tout à bordir, mais mon okozo kanga. Non, il y a vraiment tout à bordir, mon okozo kanga. Alors, c'était au moins ça. Je crois que Bolandi message à Elena. Effectivement, Elena Lelisa Kibiso, na katia filmé. Oyo, à kota ki penza na katia personnage nae. Et elle avait donné peut-être na maman nae Bellard, Bernard Bellevue, le meilleur. Alors, film lobby, ezaki 20e épisode. Eh, Bella, vous avez cassé, maman. Maman. 20 épisodes. Bon, si 20 épisodes, dans le film, on sous ses quota. Eh, yaya, tu mérites. Parce que là, nous avons des émissions dans la salle, comme nous avons limba. Ce qu'on a au talent de qu'on moi, ça, comme un film, tu as 20e épisode, film, ils ont 44 minutes, 50, 43, 45 minutes, tu as 20. Il y a 20 que tu dis, il y a 38 minutes. Nathalie Nabino, cette dame, elle est forte. Cette dame, elle est forte. Communauté, tous à l'abattement robot et tout comme Sanzambi à Kolobakeno, au Congo aussi nous avons des femmes fortes, tous à Bassia Maïl et le quoi, Poutine. Baye. Bazo comme on va filmer, tous à la film, n'a tout à tabordi, bouquet, pardon, Woli Misanga, et Kendara Bongo. Bois quoi embrier, bisoter sur les réseaux sociaux, quoi embrier, bisoter, yaya. Ah, tout ça, les Camerounais, Kota na ring, comment filmer, jouer. Quoi la biso ngwazu te nzambi yo muto uchu wapi olingo kwa ambrie bat bon osali ka bien parce que to bando tala na yo film to vanda ki penza na yo bien totali film donc premier épisode tina 20 tant moni penza peke non to komi na suka film oye kolekisa moi saki oye kolekisa moi sapato nzambi langa ouais, donc on était tous concentrés dans homicide. Bon, mon yangote, botim yangote la grande famille. Botim ite. Donc, bisonyo sona bango kuna na yemoko soki nani yango kuna voisine. Azala qui peut concentrer na film. Donc, il n'y a pas linga qui te à côté na distraction. Tant que film sili, bah yeko la kisabino siko saki. Botosi Botosi penza. Et Kendara Bongo. Mais on n'est pas là-bas. On n'est pas là-bas. Beaucoup de gens qui filment. Likamba kolata, likamba olakisa bilamba, na trouva rango déjà comme na ngwelo moko ya bassesse parce que ceux qui na koma kutu mikolo na et les kilanga au côté na TikTok, c'est tout le monde qui vend les habits. Mututu azoteka.
elamba mutu to azoteka sac mutu to azoteka sapato mutu donc ozotala boye confusion totale. Moi je me demande si qu'on a lobi TikTok oyo ayaki kosunga nani mokili to ayaki ne parce que na minute bato bazala na ba magasin bato bazala na ba boutique est-ce que bazo se retrouver? C'est juste une question parce que na TikTok c'est tout le monde qui vend mutu to azoteka bilamba mutu tout. Donc, au cas où il y a lamba boyata, il y a ceux qui a $300. Il y a une minute, il y a $10 dango. Na minute, il y a $5 dango. Alors, pour moi, na minute, oyoko, elamba ko, somaka elamba, olati, et bimiso ka bien. Ko lingato sa elango matarana. Bref. Tout tu aussi sa fille menabiso. Fille menabiso, tout à l'heure, qui a un voisin. Tout à l'heure, qui vraiment n'a pas voisin. Wana to kosate totala ki penza na bango parce que bato samaki basilamaki ya koloba ke non totala film tozana distraction te biso koto to boy distraction bango pe babi film ya homicide tozape na distraction te totala ngo totala ki na bango kitoko makasi. Alors film ya homicide bandeko tout suite tirer déjà leçon pour ne pas peut-être ko répéter ba maluba. Mais et loko o esali que non a sala émission na tongo alelo na lobite. Il y avait l'autre fois un message moko ebima ki ya makasi o esala ki pe challenge sur les réseaux sociaux na maloba o belvia lobaki ya koloba ke non o sa course nanani et so pa kayote. Pourquoi mokili koma bongo et tout oya yo moko na samo ya moi oyo. Alors, et ça là qui vraiment, et zoa qui vraiment emploie Malobawana, parce que Malobana, il fallait ebima, vu que, et ça, histoire oyo, il faut qu'on paie sa conseil, na katia filmé wana. Et lobby sous na yoka qui sous belvia qui sous na message moko ezaki très profond sur la réalité oyezo le kana katia batu pour na kimute mamabe pour na kito. To landana nango après na ozongi na bino bande ko bon aimer beau partager. Parce que ngata on a landaka ba film à Belleville na landa on a loingete ngana landaka na yuka oyezo bima parce que oyezo bima na kati ya minoko na bango ezamba la mo ezo accompagner histoire, c'est-à-dire na kati ya histoire wana il faut to yoka bo lobi homicide il faut bo décortiquer bo bibisa bo passo ila biso na sima nango conclusion ezalaka conseil to landa koleka nyonso so kufi ba memo na ngote. Pourquoi le monde est méchant comme ça? Pourquoi tuer les gens pour rien comme ça? Pourquoi ce monde est cruel? Trop cruel. Pourquoi? Pourquoi bah toi li cause la tana bangote? Ce moninga zui c'est la tana yo. Nzamba pesa rate ka pesi oyo yo abia opesa ote ça juste. Il fait sa grâce à qui il veut. Celui-là, l'amour qui a bien au sabo, l'amour pour na yo, ils a yo. Ce qu'a l'obé au régné pendant 20 ans na vie na yo. Il y a qui attend qu'il est télémi, attend ba sangani, ba conspirer. Au ça 20 ans. Comment côté le marobo mamoto bêtement comme ça, tranquillement, baza à l'aise. Au ça les les cambozo, tamboloza à l'aise, aux vivre maman. Quand on va humilier tu. Quand on va baby si réputation. Parce que nous avons na sili kaki. Nous avons bêté à l'isolo pas moto musos. Tant on a yambi de qu'on a vu soit hier tout l'inga Elena ngabi non la meurtrière. Que Dieu me pardonne. Non, ce n'est mais pas aujourd'hui, nous avons salé la campagne pour bongi sa réputation dans Azate. Malheureusement. Même indo kinde ngazawana soit BBC. Ce beau timbe lié. BBC a bongi sa en kokate. Parce que bango ba baby sa kaka ba bongi sa ate. Comment ce monde est méchant comme ça? Trop méchant. Comment bateau ba osa mabete bazo exposer bango na mabe. Bateau ba osa mabe ba protéger bango. Pourquoi ce monde est méchant comme ça? C'était Ngana lobaki. Franchement, j'ai eu à parler. En tout cas, j'ai eu mon temps. J'ai parlé à tout le monde, m'a visité, m'a dit qu'il y a fiancée junior, non, elle est comme ça, elle est ceci, elle est cela. En tout cas, ce baillé non bandelaka ko yebisa maman que elle est innocente. Merci Dada. Dieu est juste. Dieu est bon. Amen. C'est normal. Qui est touché par ces paroles? Nanaza touché dans ma parole oyo. Mais il y a d'autres personnes
Oh bah au moins on est là. Mais laissez-moi vous dire que non, là. Pour mon monde alelo. Bandeko, ce sont des innocents. Oh bazo périr na sermo yoyo. Et bato bazo salamabe, bazo tombo la bango. Ndeko moi si ndeko mobali. Peut-être ceux qui ont les canaux likambo moko ya boyete. Ndo comprendre peut-être tu vas te dire peut-être que les ambois qui là. Pourquoi le monde est si cruel? Bandeko, c'est vrai. Vous savez, lorsque nous sommes au Bango, je me retrouve aussi là-dedans. Nous se retrouver dans Katia Bamakambo. Mokileza Mabé, et chose grave. Chose grave. Et ça, mutu azo sala mabe ne bazo tombolae, ne bazo kumisae, ne bazo mone bazo do bazo zo place nzambe ba chai. Histoire, et ça que non, deux copines, babomi copine na bango. Pona nini, pona azu mobali. Pona nini, po mobali a sombeli ndako. Et à la fin des comptes, mutu oyaku akwe libère eza mutu mususu. Dites-vous peut-être que non, Elena akufaki. Na ba seku swana. Bobenda ka bilili ya koloba que non, Elena akufaki. Na ba seku swana. Vous comprendre que non, bato balinge batikala na ba problème vie na bango mobimba. C'est pareil na Davina na Elena. Batikali na culpabilité, batikali na problème. Vi na bango mobimba, vi que no balongola ki mutu na sa moi. Molimo ya geche ezo baluka, ezo ngaika. Est-ce que bino bo vanda na kimia na bavi na bino? Non. Est-ce que bayeli bino film moko ya boye? O ezo éduquer, ezo fongola bato mémoire, ezo ramener savoir, ezo fongola bato misu ya koloba te. Eza na sa moi oyo toyeba pe ko ndenge ya kotambo. Pardon, toyeba ndenge ya kotambola. Boyeke loko moko belvia lobi. Pourquoi bato bakoka koze la temps na bango te? Pourquoi les gens balinga bakoka koze la temps na bango te? Lelo tokomi komona ata bomoni atake no nani Davina tanali na babomi geti. Mais bazui biloko wana te oyo nani Dacosta asomelaki geti. Et puis si bino conseil te, et puis si bino leçon te. Est-ce que bazwaki ndaku o Dacosta asomelaki geti? Non. Est-ce que bazwaki voiture oyo Dacosta asomelaki geti? Non. Est-ce que libala yango tang babomi, est-ce que Dacosta yaki kobala bango? Non. Siko ndenge nzamba saka makamu na ndenge na ndenge na ye asali nini apesi bango siko mibali alobi bozo mibali na bino bango Joël aye adapa ye bo savourer siko libala ngo bo savourer siko relation ngo et puis nzambe ndenge confondara muto amemeli bino mibali na banzela na bino o baza pe na baza na bomengo mibali pe ya kitoko ba mibali ya baza présentable bo enjoy siko. Est-ce que vous comprendrez que loko wana leçon ni on a nani belvia pesa kibiso place wana? C'est comme ça dit. Nzamba tambola abongo. Poser na mutu mususu a ote ya mate soki akutani na problème te. Il faut kutana na problème date yama. Tala botala moment o Davina, botala moment oyo Linda baye kozongisa mayela bi pourquoi to bomaki geti? Pourquoi tobomaki geti? Tala lelo tozu mibali na biso toza na bomengo na biso toza bien, mais tozangi moya ko jouir yango, tozangi moya ko savourer yango. Pona nini? Pona mabe tosalaki ekangi biso lelo. Pourquoi les gens baokoka ko supporter lipamboli ya batute? Mais non, c'est un message fort. C'est un message fort. Mokilezo kokate. Bandeko, tote ya masoi tote ya mata na ba église te, tote ya mata na ba film oyo. Pourquoi ko ina mutu kaka dans les vins? Tolanda.
Pourquoi bato bakuna buso ba makasi? Pourquoi bato aussi la maille les bon? Et surtout biso ba congolais, pourquoi toi aussi la maille les bon? Pourquoi? Pourquoi bato bako? Pourquoi un est à place? Pourquoi bolingo est susté? L'amour a disparu. Pourquoi un est place nango? Au moins ma bé penza yango. Bolam yango même temps bo on dit ma bolam. Bato ba s'associer na ba. Tala. Un jour, na bando betela ili solo na yebisa neti soka yebisa. Na bi omoni histoire de Jésus. Il était innocent. L'agneau immolé. Il était innocent. Mais na yebisi yo bato ba accepter ba lobi ba boma ba bimisa Barabbas. Ba sani ba ka Yesu na ikulu. Barabbas c'est un criminel, ba kanga na prison. Asala bato mabe, akanga bato akata bato ba machette ba kingo. Mais bato balobi Barabbas abima pour baka Jésus-Christ de Nazareth na ekulus mais muto ayaki pour na biso pour na bolamu na biso. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Babimisa qui est hein? Parce que Jésus-Christ basala keni. Il était innocent. Ce sont des innocents. Ne ba kufaka, ne ba betaka, ne ba imiliaka, ne ba fingaka, ne ba critikaka. Les innocents. Pas coupable basala kaka les na basiette na bango ato so ke na ba prison o so romona tout la ka histoire monter expliquer o mona ka ba innocent bazala ebele ba coupable ba libanda en fait c'est partout ato so ke na bible no yebisa otanga ka histoire Daniel ba koseli Daniel makambu tellement batona bazaki autour ya mokonzi ba mona mokonzi on se plaint na Daniel ba ko kosela Daniel makambu ba be moni Daniel alobi Daniel otikala ko to saka bibalwa te Daniel alobi ya ko fuka makate Daniel alobi ya ko sa balobaki ata o Daniel alobaki bazui ba pipi na munga babaki se bala tiongo forme et tout a fait son forme mokonzi azoi Daniel basala ni ba boka ki nani na fosolion balio baswaki balio baliaki na vise la innocent zala innocente nzambe ndem to ya obundela ko se na mtamo kile obundelo te batamo kile ba bundela ba coupable mais nzambe nda bundela ba innocent. Amen. Dieu il est juste. Amen. C'est la vérité. A innocenté. Et avec Dieu maman. Ce nzambe innocent ta ki ote. Et ya nga pour ça soupe mbe non. Jamais. Biso to nga to sa sous na confiance non. Dans le bébé, on dit dans une église, je n'ai pas compris. Je prêchais là. Tu nous as c'est comme si j'ai prêché. Ça me prouve juste que vous m'aimez beaucoup. Franchement. Aussi, que vous tenez aussi à moi. Tu n'as rien que vous dit de étiez mal, ma grande. Vous étiez choqués d'apprendre cette histoire. Et moi, je ne vous en veux pas. Oui, je comprends juste que vous me portez à cœur. Wow. Merci beaucoup, Dada. Merci, maman. Merci, maman. On t'aime tellement. Merci. Message, il y a film. Et bimé pas belle vie. Alobi mouke. Mais ebele na kati. Film est total film et tout le monde va action et tout et tout. Mais conclusion, on devait avoir un message fort. Totali action, totali nyonso, to moni nyonso nenge leki histoire papa. C'était quoi les messages forts pour nous relancer dans le peuple de Dieu? Belle vie abimisi yango. Bato mokili babundela kaba coupable. Mais nzambe ça m'a touché hein. Abundela kaba innocent. Oh Seigneur. Bato mokili babundela kaba coupable. Mais nzambe abundela kaba innocent. Est-ce que did you get it? Est-ce que vous comprenez vraiment? Hein? Bakuto innocent. Et ça bien. Et nasima, lorsque Nzambe a ko innocenté yo, et mbalamoko eza gloire. Mbalamoko eza, même pas gloire. Gloire eza Nzambe. Mbalamoko eza élévation. C'est quoi maintenant l'élévation d'Elena? Libala na yangwana. Et a aucun de liboso. Et lorsque Nzamba a innocenté yo bongo, mbala moko yo pe, lingo tambula, na kombo na e, na nzela na onyonso, eza bien. Pourquoi les lots mokili, batu bao koka ko linga bolamu, batu bao bazo ndima, ko boya bolamu, me basala mabe. Ozo e bakeno o eza mabe, mais tu l'es fait.
avec force au tchepe énergie na yo, au tchepe maele na yo. Nde mokili ya lelo. Nde mokili ya lelo bandeko. Tika ba o nyonso bazoleka na ba situation moko boye baza ba innocent, mais mokili ezo condamner bango, Nzambe a innocenté bino. Na sima film oyo, Nzambe a innocenté ba biso nyonso oyo. Tableau ya bela na ebisa bino bandeko. To lelaki, oh Linda, oh Getty akufi, oh Joyce. Mais moi, laissez-moi vous dire que na tableau isusu ya be, yanani ya Poutine, na lelaki. Kolela nini? Réalité ya mokili. Kolela nini? Pourquoi mokili toza boye? Pourquoi mokili to ndimi en? Pourquoi mokili to lingi mabe? Pourquoi mokili tozo boma na biso na biso? Pourquoi mokili eza na babiloko moko boye oyo ezo zongela Nzambe te? Nanya teyami na filme oyo bandeko. Nanya teyami. Oui, nous avons condamné peut-être Tolobi, Davina, Linda et tout et tout. Yo na par na yo. Ezaka teke no Davina na Linda ne baboma ki Getty Mabe mususu eza peut-être ka kokose la mutu makambo Mutu asali elo côté. Mais toi tu viens te dire que non alobaki. Mutu asali mutu donc mutu kutu a raisonnaka même pas yo. Mais yo zui oyo kosele likambo ke no boye. Vraiment. Bino batu o bozwaka ba inspiration ya kokosela mutu makambo. Bozaka penza na ba conscience. Bino batu bovandaka ana bolobi ke no na osala mutu mabe. Bozala na ba conscience. Siko botala Davina na Linda ndenge bakomi bato amaboma na nzela. Bandeko ekoki kote ya biso te ata po na seconde ya muke. Ya ba conscience na biso to zongisa na sa moyoyo kolinga kosala na mabe. Ya kondima élévation ya mutu. Ya kondima dipamboli ya mutu. Wow. Ngaso inaza pembeni ya bela na yebi ke no to communiquer kitoko makasi parce que je la trouve elle est trop spirituelle. Azana eloko moko Nzambe na kati na ye. J'aime ça. Oh, il y a mon lobby qui est non, on dirait na TI, na lobby mingi na TI, mais c'est déjà un message il faut bimisa pour la population, pour la communauté, bao landa yo. C'était et au bimi c'est le comme quoi moke ok tina kati ya Bible au petit exemple ya Daniel. Ndenge ba kosela ki Daniel makambu. Est-ce que vous comprendre parti wana bandeko? Botambola tana ko banga Nzambe. Lorsqu'à pesi exemple ya Daniel est révolté sous son gaï. Bakose la ki Daniel makam. Bakamati Daniel bake babwaki na kati ya force de na kati ya libulu wana ou babwaki na kati ya nani ya moto wana. Soki na kati ya moto sous na kati ya nini ya libulu wana balio bazalaki. Mais soki azaki coupable, automatiquement il fallait balio wana baliaye. Est-ce que ils ont interpellé bino eloko moko boyen lion? Bobe nana obilili. Lion oboyo kika lion. Carnivore. Le roi de la forêt. Chikoyo. Babwaki mutu na kati wana. Soit disant que non. Agloba ki boye. Asala ki boye. Asala ki boye. M'a dit. A se retrouver na kati ya ba lion wana. Ba lion baboumi ete. Ça c'est quel message à ma kasi. Oh, il faut mutu soso là. Yo mutu olinga kosala batu mabe, yo linga toujours kotia batu na ba capabilité moko boye o eza yango te. Et soki wana te apesipe exemple ya Barabas. Nzambe ba crucifia ba tia na ekulusu pa innocent. Mais et ça la difficile parce que tu banda toujours ka ko samba du jour au jour, tu banda toujours ko lo ba passer ba banda toujours côté ya likambo parce que ezelo déjà et salema eza na kati ya Bible. Lo baka mutu ye moko za na bonsambe za na conscience na yo o ko lo bakeno na boya mabe na linga bolamu na tika nzela o na kende nzela o na banga Nzambe eza na mutu ye moko.
Parce que ceux qui tozaka bato akoteyama, mais toteyama kata na histoire ya Daniel. Naki kutuka musika na histoire ya Daniel, tika histoire ya yemoko Yesu ndenge ba tchaka ine kulusu wana innocent. Mais toteyama kate. Toteyama kate. Mutoye peut-être na lokuta kaka boye pa. Ache wana alobaki asalaki boye. Bino pe bo croire. Bo croire. Bref. Tout ça, il y a un film ezaki vraiment ya kufungwama. Film ezaki na indice te ke no boy nyonso efungwami ya mutu na mutu alokota ya ye mutu na mutu azwa ya ye mutu na mutu conscience zonga. Neti nga nena yaka ta nena yaka nanga kosala nanga ba analyse nanga to ye na bi kuna boye boy attendez na tuti bordira lobi ke no oye ko lakisa ba tout sac na lobi yango parce que eza neti moko pour moi na lobango euti na mutema te na lobi yango pona ko amise pe galerie kende bongo eza réalité à réseaux sociaux. Parce que lorsque nzamba kolinga pinirenga aotala est-ce que mama bébé sa lobi yango euti na mutema te na animé nanga na kenango bongo. Tout ça pour vous dire que non, to bangaka kosala pe ma BR moko. Toza bato. Parce que ba mabe mususu egoya ko baby sela yo vina yo mobimba. Davina na linda tote ya mat. Basi kitoko ba komi biloba loba akende boye azonga boye mabe na basengle bake so ipe ndenge nini wana. Ete. Bango kutu ba komi pe diboma. Et là, mususu boye pas, ba memi au monika boye alali kutu même alali à la muki même pas akufi. Et là, ba sens ebele onzambe apiniraka. Moko pe na mona ki Marina na bi Marina makamuni ni ozoloba. Oya ko senga aide et pas ada ya koloba keno apesa ta bisu pesa ta mbongo to meme na scène pepe to meme. Est-ce que ça normal? Et j'avais aimé l'intervention ou encore na réponse ya ada ya koloba keno eza li kamba hôpital te c'est spirituel. Eza li kamba hôpital te. Bando eza na ba makamusu suko eza ka keno hôpital te. Eza ba bloko mususu eza spirituel. Luke longa nzambi. Na comprendre ki te na bimarina ni nango abungi rumba to de ni nango. Et Ada a questionné à l'obi que non. Donc on va dire crier à que non. Oh boy ba chaînette abato abano yo ka voix abato. Pourquoi na moment no raisonner qui te que non ko mimi l'hôpital. Tolanda. Salaire, il y a péché. Est-ce que vous qui montez ma passe pour nga qui montez ma passe? Ya komona Davina. Lopi bomoni makamango ndenge zalaka. E banaka boy. Ti akoma na fulu. Ti akoma na toilette abandi olia na ba salité. E banaka boy malembe libomo e banaka bongo. Ah bazana na bilamba bazana ba perike. Lobi bomona perike eza esute.
Lobi kuna elamba likolo ezate. Lobi kuna abanjo lia na fulu. Lobi kuna akomi okende koyiba peut-être soki wapi. Lobi kuna akomi ezalaka bongo. Sko à quoi bon ekosala bato mabe? À quoi bon ekoinana? Soko moni ke no mutema na elingi muto te parce que pour na bénédiction na ye. Alors kocha na makanisi na yo te. Peut-être que mutu wana zo tchata bino kate parce que Getty kota la Getty au moins que no Getty azaka na rien penser moko mabete envers bandeko na ye baninga na ye wana. Azaki nangote. Ne za ko biso ba mama bébé so au moins mutu musu azo ina yo zata na problème te. Donc mutu alinge lo bula lobi ke no mama bébé sa lobaki boy mama bébé sa ki boy na likamu moko boy mama bébé sa lobaki angote. Je comprends maman bébé c'est que tu as calculé même pas yo na mutu na ye oza même pas ta la minute oza te mais yo so lingi biloko tale belé na kati ya mutu na yo pona komba mutu moko bo. Bandeko ngana ki passe hein non qui vraiment passe. Maintenant, à quoi bon yako sala mabe pour se retrouver dans ba état ou? À quoi ça sert ou encore à quoi bon? Yaya, je crois dans le bar na ba émission na ba analyse na chaque hour. Dans le bar bandeko mabe, soko sa mabe, ozani chobuke loko moko boy. Na minute no ko mona mabe wana te ko mona retomber à mabe wana te. Au mona ngo plus tard. Et mabe yaya okokufa te bokanga eloko na oyebisa bino eza réalité okokufa te sans pour autant kofuta lisumu na yo parce que tofutaka awa na se yango wana bafuti bakomi maboma basi kitoko sko Elena pesa nga kanda tango amoni Linda nazo zela kaka phone wana zaki nango na liboko abanda ko filmer penza Linda po memango pa mama na ye ubie pa mama Milo nazo zela bimisa phone a filmer yazo kamwande apienga kanda place wana ndenge na kota ki la film on bitala Elena on la filmer na nu Linda comme ça memi la peut-être mama Milo kuna po mama Milo ne pardon. Elena filmé o meme la maman Milo na Patricia filmé bango filmé pardon Elena yazoka mwanda sakei. Bref, c'était au moins ça la grande famille.
Total film nabiso ya homicide, 20 épisodes, on a tapé plus de 2 millions de vues. Vraiment, rien à dire. On va partager sur ça parce que Moussala Be la Penza et Gangi et voilà déjà tout ça déjà na affiche déjà film nabiso où ils ont un titre ya mon vouloir m'a conquis ce qui m'a conquis ce qui m'a confié pardon nga bandeko. Alors bref c'était au moins ça. Bandeko bo aimer ba vidéo nabiso bo partager on est ensemble Mikolo Penza. Nous avons travaillé, nous avons travaillé raté parce que voilà, il y a d'autres chats fouettés, mais on est ensemble, aimer, partager, malobaya bela, et c'est pas ma casse. C'est pas ma casse vraiment. Alors on est ensemble, je vous aime. Bon, tous à la toujours on a scotché. Et l'autre côté la making of, et lobby ce qui teaser et voilà. Ok, bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakuza la Congolais, tous à la fière, Yakuza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.